Bienvenue, fidèle internaute de EHP Média Balantinioso. Hein? Il y a espace et la découverte chez Mani. Vraiment, on a l'ingabino trop, on a sepelé un abino trop. Tozakara, on a EHP. Sika mususute donc merci na kolonzambe a bateli biso parce que ceux qui toza mokolo ya lelo mardi c'est parce que nzambe wana alingi te tozala donc ba kufi baleki yo zotala ngate na ngai ne loro morote donc ngolu ya nzambe wana kande muto esali ke to mona mokona lelo vraiment lelo nga bino manela essayer la Benjamin de la presse congolaise autrement dit la triple option la diva nazo yamba moko ya ba confrère na ngai ya EHP. On a combo de bien à Marchevêque donc azoya vraiment na plateau na biso awa tozo solo là potoye ba nini o ezo le kanini o ezo déranger Marchevêque vraiment na hôtel ma pona royamba invité na ngai vraiment 10 à match. Bon après-midi. Merci beaucoup, merci vraiment. Merci. Vraiment, Balandia EHP n'a pas la surprise le long à la Marchevêque et Sikamoko. Boroyeba, Nini Marchevêque à Linga Lobel. Vraiment 10 à match. Un mot pour la téléspectateur, internaute nion sur EHP Média. Vraiment la linga bango trop na linga bango trop sans bango to ça musala ote na pesi vraiment bango nion sur ba mbote place baza partout dans le monde partout na pesi bino ba mbote mingi na linga bino makasi na lela bino fort na ba obi ba linga ngate nga linga bino ka. Vraiment on a hôtel ma mingi teto vanda poto beta pena masolo ngo na da soki ba bazolanda biso ba baza vraiment na posa baye ba Marchevêque na yoka ka rappel bengi ngai la diva la Benjamin photo solo là eza nini 10 match yebisa na biso eza nini non moni la Benjamin moni toloba mamoise ebele ezebele nga pena suba na bandi ke bisika moza esali bino bien koyoka pe komona lisusu abino mosali Marchevêque 10 match et Marchevêque to kotaka déjà na masolo ngo Marchevêque eza nini juste bon na ebite kaka onga na yoki soke ba émission na yo ezoleka na site mususu alongola pena donc fidèle internaute comprenez qu'il est toujours comme ça hein, ce monsieur là nous toi chaud vraiment internaute nyoso bolanda asuna répondre na clair notre la Benjamin nazala ni contacté pas ya monsieur Lolo abenganga te ni li solo ke atindela ngata mutu moko to kutana to sola pona nsoneni même pas na ebike ti ezo soatan oyo ngana ebi eloko esalama na site moko koloba monsieur Lolo vraiment avec beaucoup de respect vraiment nazoloba monsieur Lolo avec beaucoup de respect ceux qui ont besoin il y a que diffuser des missions oyanga et vous allez bien quota nakati ya EHP okuta na propriétaire ya EHP okuta na patron ya EHP bo mekape ko solola ceux qui boko solola ke non ceux qui est akondima après sa émission na ye ekota ke pa na yo wana eza eoleka entre administration binomi balé ceux qui neni boko yoka na boyokani ceux qui ont besoin de mission ya biso et qui les pas na yo boko ta bo solo la kuna ceux qui a kondima kaka ye ceux qui akoboya donc biso to sala musala na kati ya EHP wana eko dépendre na boss nanga ceux qui akondima ke apesa ka bango be mission ya ngai et qui nelega kuna kaka ye ceux qui peut akoboya kaka ye mais monsieur Lolo azana droite ye mo ka zo moment be mission atsepa na ye wana na yebite nga na lobby clair que na kutana na zala jamais contacté pas na ye et lo moroté wana peut-être soit ko continuer ngo wana peut-être nenga Adolphe Lobarabi banzoko soki ba obunda matisi nde wara pasi wana ekoma siko bitumba banzoko wana nga na osa suku na te yango nga na eka kapona ebisa monsieur Lolo soka za na besoin ba émission na ngai Alex Rayango a contacter patron ngai a contacté EHP Média soki ba kondima ba ko permettre ye soki ba ko boya kaka bango wana problème nanga te. OK merci. Naza toujours na EHP Média né na lobara que non j'étais je suis et je resterai toujours na ko wumela na EHP Média. Balanda EHP Média boyo ki mosali la bino Marchevêque 10 match o bolinga mingi lelo vraiment makambo ezuiton ezipena temps pour commenter na niveau o lelo Marchevêque aloba ninga lobi et yokami tellement ebelé donc soit ils allaient quitter il fallait kaka à se défouler ninga se défouler le boy vraiment j'espère que monsieur Lolo osa responsable osa père de famille yo moko miyebi bisiko ozali vraiment sans sa responsabilité ezala na yo oyebi domaine à business donc
ça les vraiment na qui responsabilité ko ça la tenete moi mutu moko boy soki pe ndenge nini te donc oto ko loba no ka ya ngwana marchevêque aboyi na ba élément na ye aboyi oyo eleki esuka kaka wana boyebi loi boyebi mibeko ndenge ezali bisika mibeko ko mema bino yo moko kozala responsable nango vraiment to komi na suka ya émission na biso Marchevêque 10 à match oya lingama la balandi belé EHP Média liloba na oya suka na quelques remerciements na baye yo. Merci beaucoup on a rolo baraka non ngana toujours na EHP Média o bino nyoso ba ndoko ngai o nyoso bo se déranger et en plus bo tala ba site so na bo tala be mission ngo bo mona ke be mission ba o lekisa be mission ngo nyoso saka na EHP Média o ya rolo ba ke non a mon émission mo kuneza ya sika na EHP Média zate mais ce bon mona ka be mission ngo nyoso ba ba otsa isaka o izapena kata EHP Média isaka bon vraiment on a toujours na EHP Média Nazakaka. Vraiment merci beaucoup, merci Naba oh nyoso bolinga ngai. Pour continuer toujours à marcher avec ma famille biologique, la famille ici à Brazzaville, précisément sur 167 Rimo Koukoulou Talangaï. Vraiment, je vous aime beaucoup. Et à ma maman chérie, maman Nat depuis Allemande, ma maman chérie Magali Toua, la Katia Berlin Allemande. Vraiment, je vous aime tellement. Maman Brigitte Etabou, maman Yabana, vraiment maman, merci pour la conseil, merci pour la prière, merci pour le nion sozo sala pour la biso bana la bino. Donc boza et belé, maman Vérona Luanda. Ya yo ngwana vraiment maman ya bana to lingaka bino mingi ngamanela na lingaka bino ya grave boza ebele o wapi Liz Kanika motema ya ye moko ndonga la famille ndonga na kati ya Paris na pesi bino ba mbote ma copine privée moi ça mundele gloire ngindu caméraman moko ya swag moi la moko ya muke mwindu ya bien vraiment ya yo ngwana équipe Bumba vous êtes tellement nombreux ye moko les cordons mobali mbinga moi c'est mbinga maman Kadi maman ya bana umela bilengo na EHP vraiment to linga bino mingi to komi na suka to continuer kaka to monana toujours la découverte chez Mani ici bye bye.